bonga boza na kufi mbonga cotisation okufa nde lingo bona na nyonso na nyonga lokola mutu mbongo babanda otinda pa na ye bazotinda pe pa mama top ngana walo baka vérité selon bato babanda yo talanga ke mbongo wane kosala bona yo buka lokuta na bani ba comédie ba pesa nga mbongo ebele na monaki bato baza motivé à contribuer mais oyo nga na recevoir que ça $100 siko question na tuni yo mama top ande ko na yo oyebani lelo te ozoki téléphone na opo tuna mama top te ke mama top to Kevin ndenge nini na yoki lisolo boye mais ndenge nini nazomona ka $100 mama de la pa yo benganga ayebisinga papa en tout cas mbongo ekangamaki naleki na émission na yo otuninga question wana nabuka lokuta ke basungaki nga bapesa nga mbongo parce que soto lobi ba comédien nyonso basangiseli mbongo on se retrouver na combien kana nga est-ce que zaki ya $100 yaki ya $100 te soki ndeko muso azwi problème au moins so bokangisi mbongo bosunga ye. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh si tu es bien oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Des informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. En tout cas, tous en essayant makasi na minute ya koyeba ke boza ebele liboso ya ba télévision na bino pona kotala émission na bino le news des stars na kati ya chaîne na biso la voix du peuple. Bienvenue chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui, tous en a plaisir à mouner na koyemela bino moko akenda sango na monde ya cinéma to bengi bongo Fally Maswaku oyo toyebiye kaka na musala na ye ya kosekisa biso kaka na musala na ye ya koéduquer masse à travers ba différentes histoires to ba films to ba séries télévisées oyo la biso et sur moi mikolo ebele ya to ba ile to ya mbaye to me kosola mambo etali et puis etali actualité ya cinéma en général na mboka na biso sans plus tarder nazo yamba invité na nga ya mokolo lelo Fally Maswaku le bonsoir. Il y avait ça. Na sepeli au mona yo. Bonsoir. Yambo pe sous na plateau. Mikolo belé. Ouais, depuis en tout cas ngala ko zo tambo depuis to na Lubumbashi to na mama. Depuis Lubumbashi to na mama ni mama. Boni yo kasi parce que obi ke super moi mikolo depuis o so ki pe sango ya passe pe saka batu et tout saka batu accident au salaka. Oui. Sinon il est quand nini après wana. En tout cas, Sonako Mekako relaté Mouké, je profite d'abord de saluer tous les fanatiques, Bameloman Nyos, il y a la voix du peuple, Bato Balinga Comédie, Mbote Nabino Place Bozali, Moko Nabino Papa Maswaku, Soto Mona Nezangolo Nzambe. Parce qu'en réalité, Naï Moutaokouf, Naï Moutounazal invité, après événement, il y a Bakuluna. En tout cas, événement wana na raso na vandi na zongi siango loko ya TV Natali yango na mona nzamba munene. Événement wana lekelanga na bandal et puis après wana tant on a kota hôpital, c'était vraiment compliqué parce que muku ebukanaki et comme qui docteur Waya Simba pourquoi bugana ça dit ba beta ka yo pena donc akataka lichette pena donc lichette pena bato bana ba mona ba vidéo na ba photo exemple na lichette donc lichette ba kateke buki na papa azo papa lokola nyama monde ba kataka ngulu na bato nde ba kataka ntaba nde swa bando katanga pena kia machette kia Tara na ko kufa. Ka poni po botolo bloko za na ngo. Ba botolo ba matériel. Ba ndoko résister. Non, en fait, Petio azaki nanga na moto liboso ye mutamema ki saki ya ba matériel na sombaki. Alors nga nazai na sima na ye, nazaki na ba kisi ya mwana na biloko na sombelaki mwana. Et puis na mwa mbongo ofuta pale. Donc tango ba bendinga na moto, pour place ngo za mwa mai na face à Movenda wana eza mwa mai mwa muke avant boleka place wana foso za na moto ralentir pour eza mwa terrasse moko eza na so sali erreur boko dinda donc quand ndenga ralentiraki wana mbala moko abatama na mire bwe nda diembelinga na mukongo tokwei tant tokwei na temi natali mutabe adiembelinga
twana biso taille moko ese ah yaya osali bongo pona nini olongba kuna siko olongwa kuna mutema mukuse naza nemba moko donc après kozala na ye wana okende nayebaki te eza bakulu na baza ebele donc babanda osala opération na bango mpo après ngai bato ebele bazalaki victime face à movenda wana na direction 24 na ngambo ya bandala babotoli bakata mere moko loboko awo ntango nakwei bongo natelemi na fente mpe lokwa mobali okotakota ye na terase oke de bazalaki boye moko azalaki mpe na mire wana abatamaki leya babimi papa nakomela lokwa ya nyama omoni bato baye mwa de omeki obunda kwa mobali apres leka bamashete ebimi okimela wapi amobelaka nzambe ebikisanga bazopapanga mashete babotoli pecho wana saki ya bamateriel bazwi ye mbongo nga bazwi batelefone bazwi bakisi na biloko ya kolia bazwi na biloko ya kolia bazwi na mbongo na se nakosani okufa mpoka batika bakende papa nazoyoka ndenge makili ezopumbwe nabia nga nakufi nakosani okufa me bazoniatanga na mutu bato baoleka baotala scène bato baomona événement na musika batelemi siko baoganga babomi parce que ezalaki butu bato baoyeba teke ezanga artiste policier pété policier la police liboso kuna bavaye na bango la police eza ndeti biso toza awa na 109 la police te 109 te 7e parcelle ou 5e parcelle la police bavaye na bango bapolice mwa batata mikolo bapolisier mwa batata mikolo soki avaye ne na keti amayati lokolo avaye na ye so ayoki makele ebongo bana na ngai nakoya te donc ezalaki pasi mingi mais après quand même tu avais réussi le soutien ya bandeko baartiste vraiment avant nakoma nao na bandeko na nga baartiste je profite bien ya koremercier bato bawelaki première soin na nga je salue Fabrice Mola ya Solgan Tseka Charlène Lema et puis bakumana bato ebele bato babenganaki nayebi oke na tongo ekomosenga siko mbongo mpo fo batianga plâtre bamakambo ebele intervention liboso eyaki mais malgré ça ezalaki kaka mpasi parce que nanda olala na douleur naolamuka na douleur mais ya malamu oyo nakumisaki nzambe pendant ke baartiste babanda osangana basangisa moke mama ni mama Olive Lembe Kabila mama abiso motema monene natindelaka bafoto mpo namonaki mayele esilinga na bamonta babanda osenga nga na hôpital nanda okoka te na banda osouffrir nalalaka te imagine to nabeti 3 mois tyaka boye loboko ka boye mpo se soulager fo madame osala boye fo madame nyonso madame papa nasali boye l'air mama benginga merci beaucoup maman Olive Lembe l'air abenginga da Elisa benginga na ke nakutana na da Elise na bureau ya papa Dani que je lui salue tant na kei na zui mwa muke wana o na zwaki wana et permettre nga na kende na kota radio ba changer formule o basalaki parce que muku ebukanaki wana basalaki ana tanda pona ko edenga nanu batongaki nga lokola 27 épingles ya 4 na libanda esengaki mo intervention moko basala non poke na zala nanu basauve nga nanu après wana le nazwi mbongo nde na bande okende
ba traitement mususu bayo tindanga pa docteur moko docteur wana na Selembao docteur wana nde a changé qui formule ya kosalela nga ba longoli sima o ezalaki liboso ba changer nga sima ebisi bango avant to chali bende to mekano deuxième expérience soke simbite ndesko to chali bende mais prière nange ban ezalaki nzambe libende kota na nzoto na ngati basala lolenge nyonso bakosala mais loboko nanga ezonga normal docteur ana bayo changer formule bachenga ba système mo milangi awa baskoche ndio kwa mi papa na beti 3 mois na lala na kiti bo pongeza raté moi ba pongeza ke yibi okamukie après so esili souci après wana na yo kende première contrôle après 2 mois na quel contrôle là na quel contrôle ba bisi ngai MP ça va total na MP ça va total na no mois oyo soki simbite comme ça yeba longoli yo to transférer na hôpital à Munene ba chao libende nazongi parler moral. Imaginez-toi biso lia kanato des jours on va na parler au sate au tourner te chaîne travailler au vivre ni pala batu fo futa bana fo balia moi c'est fo alia mais koyeba ko solola quand même na batu ebele bakanisanga j'espère na kotanga bakomba batu nyonso te mais au moins ba onyos ba pensaki pona nga nzamba zongisela bino ebele. Très bien. Nzambe pena pambola bino parce que lisungi na bino ne permetta ki nga na vanda ndenge na vanda na palais. Très bien. Papa et au sala ke moment wane leki na ke deuxième contrôle ba bisinga nde abo ifoko ba kato sima ba chao libende. Nazonga palais na lala te. Nandenge balinga kingai plâtre wana bachaki nga parce que awa nyonso na maboko boye ezali ya kokangama tina mukongo estomac soye bando déranger parce que na raisonnaki trop bana nanga bana mike mais bandeko ebele babando fortifier nga en attendant nozela lisungi ya bandeko nanga ba artiste na yo kapeka parce que ngape na batuti en tout cas motivation mama top benga ate batu pena baza moi motivé vraiment yenda zaki chargé à yena Kevin Sidney on est ba chargé à récolter mon pas batu ne wabi vraiment en tout cas toujours sensibiliser batu pour photo sunga nabi gloire à Dieu malgré ça mais bakisi ezalaki nasombaka bakisi ozomela bamakambo ebelebele kolia na ngai komai mwa compliqué et osala ke bayebisi nga le 15 ebongo ya balongolo yango koti radio asuka balongoli yo yango après tosala fiche batransfere yo na hôpital ya Munene et moment wana nazali na mwa difficulté mbongo lisusu bato baya kosala intervention eza Larissa ya Canal Congo. Larissa ya Canal Congo aye kobenga nga ayebisi ngai siko tosala ndenge nini c'était en tout cas des aboye basengaki 1100 je crois basengaki nga 1100 nde alobi bon 1100 na okoka te mais oyo namonani nango yango oyo ndambo wana nazwaki epermete nga le na kele 15 docteur anayebisi bango nde tolongole boye na système moko tomekana okochange so tomeki yango pendant 30 jours esimbi te nde toseni totyeli bende douleur abongo papa nakoma
nakoma donc okoma air nyonso melaka kisi ya douleur air nyonso melaka kisi ya douleur emo soto nzambe zwa no ngati douleur eleki nakoka te après bayo changer système ana bachenga système mosusu wa bachaki nga plâtre nzoto momba te mais bakataki nga sikoyo après 15 jours na ke radio le na ke radio bayebisi nga radio bimi muku ezongi na ndokumisa nzambe bayebisi nga malgré ça mais faut zela kaka bajour ekoka après 30 jours na ke balongoli ngai balongoli nga pla balongola nga ku yango na ndako na koti radio donc tayebisi ngai mais yo na biso to musika te ça va ke na ovanda na ndako na yamba nanu bato bazawa après wana na lekana na longolo plâtre je crois na filma vidéo yango alongoli nga plâtre bandisko seya sakine loboko ezaye boye obeti nango panda ba temps ebele parce que ils ont tout droit parce que faut bazongi so boye et pour bando sala mouvement boye ponde na boye nazaka naza sukine na auta okata po ba séance ngo moi la relekaki chaque semaine on gebimisa balar dans musique donc pona tombola loboko na ngai na chango pena boye na na comité mais na komo tombola quand même na kom quand même ko balola loboko na sima ona banda ko kate pona ko cha boye na komo cha mais ko cha sko loboko tout droit so moni boye na chebo asko aga moi be faisali ba douleur wana malembe voilà elle na continuer ka bakine et ça là après quelque temps il fallait na kena bakisa bakisi banini nde mama de la pa yo benganga abisinga papa en tout cas mbongo ekangamaki Kevin apesinga $100 nazo ya ko remettre yo pour que osoma no bakisi loko la za na voyage soka ye comme ça o etikali ba ko bakisela o et ça dit cotisation yo ba comédien ba sangisaki pour ba aider yo ndeko na bango okweli likambu initiative yo tsepa na bango moko oui Kevin na Mama Top ba zaki lokwa ba onde ba collecter mbongo voilà cotisation no sonné salé $100 $100 ils ont eu combien de temps ça l'a taba 3 mois c'est que ba tchaki mingi te peut-être que zara Kevin na mo Mama Top ne ba tchaki mais ngasko na ba liste apena na bana na ngati naza batu pe bana kati otamsa yo talo bayaki déjà otala te ouais bayako tikela nga $100 mama de la paix ebisaki ngai mbongo eza yango te oyo topesi yo mpona intervention okosomba mwa kisi mwa nini yango topesi yo nanu oyo mais oyo etikali Kevin soka ye na Mama Top pas ya na voyage soka ye bakosangisa mbongo nyonso baya otikelo yango selon bato babanda yo otala nga ke mbongo wana ekosala ba 500 ba 700 selon bato wana na ba liste ko batindelanga ba capture ya bato bapesi et na mona pe bato bapesa mbongo bato libanda bapesa bato apoto bamso bapesa ba 50 sikoyo quand même ozwaki temps ya kobenga Mama Top ya kobenga Kevin yo motango omoni ke eyeka 100 je pense que Mama Top aza à Kinshasa je pense que Kevin n'est pas à Kinshasa na pe bango mbote soir au tele émission ozwa quand même temps ya kobenga bango tuna bandeko boyeli batindelinga 100 mais selon mes informations na zone oyoki ke eza au-delà ya 100 le reste mbongo nanga eza wapi ozwa temps quand même otuna bango po baza bandeko ba artiste na biso ba oto ara lokoso mbongo te mais quand même ebima pe moi logique te tant yo yebi ke lokola mama de la paix te bakokosela pe Mama Top makambo bakokosela pe Kevin makambo est-ce que mama de la paix obike nde tosala émission déjà nayebi ke baémissionnaire déjà yebota lobi te baotala ngo bona yo buka lokuta na bani bacomédie bapesenga mbongo ebele namonaki bato baza motivé ya contribuer mais oyo nga na recevaki eza $100 siko question na tuni yo Mama Top andeko na yo oyebani lelo te ozwaki telefone na yo mpo tuna Mama Top te ke Mama Top to Kevin ndenge nini nayoki lisolo boye mais ndenge nini
nazomona ka $100 quand même te nayebaki mama de la paix bakosolola ezalaki na mama loso je crois mama loso na mama de la paix baya kotala nga mama de la paix aprometaki nga ayebisaki ngai so Kevin aye bakozwa mbongo etikali mpo Kevin atikali na mbongo mosusu mama to mpe soki aye bakosalele bacalcule Kevin apesi nga oyo ezalaki mpa na ye donc voilà il paraîtrait ndenge nayokaki mbongo babanda otinda mpa na ye bazotinda mpe mpa mama top ocomprendre nga na olobaka vérité donc depuis jour wana mama top abenga yo te Kevin mpe abenga yo te bazongelanga te toya kokutana na Kevin après tokutana na Kevin après nayebisi ye bino ti lelo Kevin mbongo bapesi bino bosunga moto yebisanga so na banda ozela bino na bamonta oyo nafuti na hôpital nange nasuka ndeni o te ya lifafa to normal te aloba ino nini biso foto yo bongisa to bongisa bon mama top mama top na tuna te na tuna nini est-ce que oza sûr peut-être mama top batiaki kombo na ye mais dans mama top azane na makambo wana te parce que oyebi bamama bamonde na bino ya medi ya théâtre na ye ndenge ekendaka toloba mabe te yo olobaka vérité mais sauf nga na ye na benga naza ni pour yo ni pour bango naza otuna ne baquestion omosi otuna ye nga question te nange na répondre yo te otuni nga yango yango na répondre yo nga na pose o question déjà likambo mbongo eza eloko ebebisaka baimage ya bato sikoyo déjà ntango yo bazotanga eloko mwa mama top mpo na kolave mpe image ya mama top okoki mpe kobenga mama top oyebisa mama ye tala bazotanga kombono awa ke yo okotisaki mbongo moko boye mpo na ngai est ce que ozwa quand même ntan wana otuna parce que eza quand même tobanda osola na mare te tobanda osola na mare ayebisi nga na otindela Kevin mbongo tututu voilà papa ce qui est vrai nalandela yango te natunaki mpe su te me nayokaki pasi lokola humain omoni soki boli bosunga moto lelo ta mosusu tokoloba bango bavandi eleki nango pour bango ke maswaku alekisi na ye ocomprendre mais quelque part ça fait mal ndeti boye naleki na émission na yo otuni nga question wana nabuka lokuta ke basungaki nga bapesa ye nga mbongo parce que so tolobi bacomédien nyonso basangiseli yo mbongo ose retrouve na combien kana nga est ce que ezalaki ya $100 yaki ya $100 te so ndeti mama olive apia ye nga mbongo te so ndeti larisa bakabela ye nga te bakanisa ye nga te bonge bozala na kufi mbongo ya cotisation ya kufa nde elinga omonana nyonso na nionga lokola mutu nayoka pasi me natalaki makambo ya mbongo nga simba ala difficulté moko ekoya to problème moko ekoya ekokomisa nga te nazala faible te nabwakisaki yango natunaka moto te naloba baza wana nabetaka lisolo nango te mais conscience na bango eyebi mais nga comme conseil oyo nakopesa bango à la prochaine fois soki ndeko mosu azwi problème omoi so bokangisi mbongo bosunga ye toza bato tozwaka bacontretemps lokola bato mais kozala sincère envers motu koya koyebisa te omoni lifale tosala boye mais contre te epesamaki boye mais tosala yango boye comprendre. Voilà, merci beaucoup Maswaku mais ndeko moko abaki na kala tuna yo période moko boye moi mopepe moko yaki parce que tout le monde a dit à un moment donné il y en a Pakaloï bokomaki so omoni Pakaloï omoni Maswaku omoni Pakaloï puis te ko mon émission Pakaloï a saka na photo oya loba expliquer ki nini o akizaye kazo kengela mère na biso na pesi mère na biso mbote place azali question na Dorian Munganga tout cas mère place oza mbote belé question na ina tout na bobongisa ça va entre yo na mana Pakaloï en tout cas na vie tota okutana na fin 2024 tokutana na Western Union na Chibango wana nga na yako zwa lar ye pazaki ana ozwa mbongo atuka tangu na kotaki topesanaki mbote tosololaki lokwa bana nzambe très bien tosololi
mwasi naza libanda ma Mireille na bimi wana to pesa ni moto ebisinga miya libanda Joe mwana ya suka wana lifanto nanga na bimi wana lera moninga gangi pa fali na yambi mwana to soli pe na mère na sive bon nga okatsa na Braza show na oke pa belle kiyaki na Brazzaville belle je te sali akati na puno ça va en tout cas na mona ke événement ya accident komela kiyo mais est-ce qu'on est ni ate siko ça va calme to sola et moi muke sans problème moni place bat bavandi mabeko ya mais soto solo li en famille eza yate ya omema na TV lokwa ba conscience na biso esala lokwa bato c'est déjà passé. Très bien. Le temps passé ne revient plus. En tout cas, nous ne pouvons qu'encourager ça. Et c'est que qui est 5 et basanga donc on est très content de baye bagelelo bozonga relation no mala mais en général Maswaku théâtre lelo zo mona moneni ikambo ekomi koti baka ekomi o faza la mutaboye liberté on a artiste bozaki na okala etika lika moi mi balé mi ça tout autant en fait en général boni kotala le monde a vu la théâtre en général zo keleni te monde na biso vraiment lelo eza obeba monde na biso eza obeba et baby pona nini et baby parce que ma be koti trop et uti wapi et uti na ko jalouser et puis pour en vouloir omoni bato bazala ba succès bazalaka biso pe to yaki mais soko tali ozongi quand même na côté na biso omona to na bolingo moko boso na kuti Barcelone na olianga na olia so na kuti Marija na olianga na olia na otanga bato to bimina ba unzela moko so na kuti princesse olia na olia sans plaignant so na kuti entel olia na facilité parce que na yebi ke mabezati mais lelo so na ina kuti tam sou Barcelone na olia funa ba poanine poison ekoti mbaso ekoti ko bon autobi charnel spirituellement mabe ekoti ko bwaka na ba maladi poanine tozo comprendre au biso zate sotali na monde de musique mabe zalaka moment moko boye parce que mabe wana nyonso ekiti na théâtre muta oyo aza muta oyo elo na yoka pasi un artiste sima ya muninga na ye artiste abosani oyaza artiste ayo défendre artiste et à ma bête ko défendre artiste et genre le rôle qui est comme le rôle JB yo comme Rogengando te wane mabe makasi surtout loko wana nazoyeba te mupepango uti wapi nazoyeba te za kozanga to mpiaka to po bakochanga na film te papa oyebi depuis na sala accident ti lelo nga na tourna te babenga nga te il y a un temps ça fait un temps nga pena babenga nga te na foxaka te na page na nga na TikTok na nga na créer système na nga caméra na publier yo et j'ai mon groupe na contrat na nga ba maboke ba ni essentiel nga na kotsa ta moi muke bana na nga balia fin cop na koko ma fanatique ya artiste te na le kaka na artiste na bana nga ko défendre kaka artiste non et bongo yo moko miche wapi soki ndeti olingo défendre ndeko no artiste balobi mabe mo pona ye ate en tout cas ngande na yebeli azaka bongo te nde na yebeli en tout cas ndenge pena na monaka ye azalaka bongo te mais lelo to perdre artiste o perdre na facilité artiste o bosana ke ye az artiste o bosana ke ngande na aboye ngande fo bat balobelanga ngande fo fanatique défendre nga ngande fo ba fan balobelanga mais artiste a comme porte parole pour anine Hollanda ba ko chao na filmer pour nanine
bako sauver yo diku biso benga ngo comme le roi mwana groupe ngana Parker Prince Parker aza chef à répétition c'est normal na otambola na ye so likamuna nga c'est normal à défendre nga mais lelo moni bakan to comme sala ya YouTube ngana na batnanga to na na bango ngana na batnanga on a travaillé na bango po lelo histoire ba changer yango te ba artiste nyonso ba yebi ke maswa ku TV ezalaki to pemi motan mais maswa ku TV eza chaîne o evoluera bien ba te belé pe ba tourna wana to sabe ba film ça ba millions et ça la pe ba millions yango na milobaka soki ezalaki moment ngo mpe ezalaki akala te 2023 nasali film esali 1 million de vues épisode moko 1 million ba oyo etikali ba 500 ba 400 ba nini tututu bosoto soki baartiste oyo bazali baporte parole na nga so ekomaki moment publicité a faux me nga naleka na TVT nagangela yango naleka na TVT nalobela yango mpo so tokoti totali na batéâtre na bachaîne ebele omona mpe batikali osala 1 million te ata filme moko te esali 1 million mais tokoloba te biso eza cop naosala cop art na nga ekeye liboso nasala makambo ya minene vision na nga yango wana alors naza atante na bando oyebisaka te oleka na TV fingelanga interne leka na TV fingelanga abakuku leka na TV fingelanga famille bota non naosala yango te même nga moko nakoleka te na bando finga bato respect mutuel eza su te tozoyeba su valeur ya bato te toyeba te oyo grand oyo mokie omona mwana mwala mwika na ntongo boye so otali même na vie aopusana ta te ma oleka na te va bando fingwa akofinga yo sans plaignant nga akumisa nzambe nakoma okumisa nzambe banda na bala nzambe apesa motema monene nakoma mpe anatali mpe likambo eleki nango me liboso ezali piken otie na tie osali boye nasali boye mais au fur et à mesure kozwa mwasi otie na palin okoma obota basansaki responsabilité ekomi naso na ntango te nana merci la bien nana bela bien naza na baartiste tout bien tant qu'un artiste moto so abenga nake nasali mosala na nga na sisi nazongi oyo mpe so abenga nake nasali bulo na nga na sisi nazongi nakokoma mutu ya mutu te dans 15 jours na okoma mutu ya mutu parce que quelque part le tolo bezo boma pe musala bino oui ezokoma to na muto fallait ba tout na mais ba tout na ezate po oyo azana ka oyo pourquoi pona nini tokomisa yango jibe na tolo ba faire na fali non faire na fali bala ba musicien na bango ya bango et puis bana ba fanatique na bango c'est comment une différence là c'est ça wata to bina watanabe awoya te ka komi atiki makambo na ça va dire ko ya ko c'est ça la différence avec nous ya on a profité pe ko yebisa batu tout le 24 lelo biso tout ndule yana na ebike elega bien goga moto na tembe toto rino ya tembe très bien talaka ya monaka photo apamba na biblia to sola na moni on a statut oyo nini na expliquer na tindele ba photo les 4 jours tel na parlé ba ça les faut ba ya na pour na voyager na yepé boye eloko mais ba artiste bazale belé je profite bien on peut ça déplique pe ba mbote belé pomba nuance masa na biso ya tous les taille kala a fortifianga et puis moi eloko pe ça langa bien très bien moi comme il fait de moi bo futa parler te papa ma beza ah ti vedeko soit coulé poanine bola mweza koyeba kovanda na bato mais quand même au-delà de tout au-delà de polémique il est là oza très content ya komona que tozaki na système ba producteur kala bozaki bino tout na sia ba producteur mais lelo tokolo ba monde ya cinéma lelo bino moko bo récupérer ngo à l'occurrence lelo les deux chaînes wana pe ezoteka lelo oui toko ba 4 parce que
tous les deux, donc ça dit Belleville, si la montante, ça a deux chaînes d'ailleurs. Ils ont tombé pour promouvoir artistes. En tout cas, côté wana sans faute. Ils ont permettre promotion ya artistes ba mata et ngana pesa bango na ba félicitations. Ezaka nango bongo. Polémique eza loyal. Batwa oyo na batwa oyo bako potana sans problème, mais pas nous les artistes. Très bien. Ils ont permettre bande comme ça to yeba kite to yeba bango. Ils ont permettre artistes azaki tam na problème mais tant bando jouer nzamba tombolié. Lelo toloba Jérémy aye. Jérémy aza. Les époques na ye. Ntobo yango azate. Vous comprenez? Mais à l'école pas belle vie. Et tout comme Moutumo pe akolera pas maman sila. Yé pas kei. Sko nga elo ka na lobara. Na ti exemple lelo ngai na sala ke fort ya ko créer bana nanga. Nazala na identité nanga na ti par exemple c'est di bombo. C'est di bombo ma lelo aza. C'est di bombo ma lelo star. C'est di bon lelo aza parmi bana nanga. Oso wabi wapi bana bimisa na chebo yemo abimi ngai. Moni système, il y a plateforme, na groupe, c'est des choses. Na plateforme, par exemple, na yo, na Lisboy Fondation. Tozi ndeko mususu, tozi par exemple, Mama Semence, ana maswa ko production. Tozi par exemple, ndeko mususu, na groupe tel. Na plateforme, na sangi sibino, to sani, to travailler. Et na sangi sibino felete, mais na moi mouke, nazo libéré binope ngape musala esani ekende tangu nakomozwa nakomotala ngamona ngo pa Jérémy nkande biso bando travailler ba série gag ba film na bengentel to frapper tout wana na bengentel to frapper et so permettre artiste tous à l'actualité bobimisa pe bozala pe voilà il y a mabe zanine et là on a eu comme mabe parce que lele koma ya opona. Yakopona c'est-à-dire Yakopona na sens que atobenga tobengi yeso tobengi ya okumisanga ko adorenga. Parce que zongeli ba plateforme. Voilà. Ba plateforme selon yo ba moni ba kolo plateforme ba na problème te papa. Ngana va na yo okumisanga yo ande ko na star okumisanga. Ngana o sepela na ngati. Odayo akoti onyongo. Mais on a des talents, on a des talents. Te ba benga bango pona talent. Oza musupe akumisa, no tali pe talent peza. Te, na bi ba benga bango pona talent, talent te, baza na talent. Mais soko yé place. Oko kumisa na zalaki tamulai na vandaki mutu ata kanisa kinga mais mutentel akanisinga en tout cas gloire à Dieu. Zamba pambola ye. Mais soko komi ko déborder ko finga na bande ko mususu poka kababenga ki otourner. Au moins place bat ba perdre. Par exemple, na yepa na yo ngana bando tombola mama sila. Na tomboli mama sila na bêtiser pas sila. Mère abengani nga. To ba fanatique ba omoni ba fanatique wala ba abakuku wana. Ba lukaka na bango. Ozo comprendre? Même famille bota baba lukaka so ba monika otenga mi baba lukeli yo baba lukeli yo manduki mona ya gafe sko o BBC awa oye awa o BBC so ba mi ba boaki o komina pigeon ça sur la position te yango encourager plus que artiste ba tika la grave artiste yango na yebisa artiste ba benga te le roi yo ba benga yo te garder bande na yo zana charisme les appete po ba bengi yo no koma yo mo mi komisa Sankara ya ndeko artiste te faux wana zaki sans esprit vous allez vrai sans esprit zala vrai mère merci Jérémy merci un tel merci, Canal Congo merci, Bobengi en tout cas, Zamba Komisama. Et si vous avez bien soigné, vous gardez bonne relation, Zalayo. N'a retourné à la question Moboé.
ya mutu ta musa bengisenga en tout cas bengisenga na film ana ata aza mutu malamu ata limite za na limite il faut éviter. Mais on reconnaître que quand même vous allez payer un essai ceux qui lobby peut inviter dans les deux chaînes auto parce que le lot doit reconnaître que ce sont des grandes chaînes YouTube où ils ont diffusé bah tu vois Top Vision tu vois que il y a ECP Lisa les lots ils ont tourne na bango ouais et puis ngana lo bango ezalaka idée na biso que biso moto banda ko se produire très bien bato bazala chasser liboso o balongwa na Top Vision ezalanga na bela très bien vous comprenez Belleville TV moto babengana liboso bela l'air à sali chaîne BFC comme patron qui ça boulot na ngapele na sali chaîne BFC ngate yo comme patron yo mo traverser na Top Vision ati kendo sala be fort tout ngana benga ngo benga na benga ngo Fox ba pesanga Fox ya ko travailler ba pesanga Fox ya ko bosser na vandi nga vanda bo fendi moi pe moi lo moi muke koti eza travail on a salaki pendant tant nyonso na sali une année ya temps mort na autre côté ça film na mo quartier na biso na sali presque 2 ans en doit travailler bien té mais après wana tant on a fait film na mo ke film premier épisode ko bana nga film da bana nga mais 14K au sentir parce que biso côté écriture côté wana ne ça va jeter côté wana ne so tali film faut tikala au système mikolo to aka na quartier na biso eza série le roi ma famille et ko sila raté na lali wana et puis eza parmi film oyo et sali ke kotisa biso moi musika na nzela maboke donc merci beaucoup na ba fanatique nyos ba Olanda biso. Et puis, il faut reconnaître que dans mon trop Facebook, page Facebook, c'est presque chaque jour de proposer sur le roi Bagag, tout ça. Voilà. Ils ont la mappé. Et tu as bien préféré. Tara Bagag, on a 200 000, 1 million p. Nous avons cop nanga, moi cop moré pour que frapper publicité, aux humains on est sungi. Donc, et permettre. Donc, en termes de visibilité, tout le monde va quitter. Nazali. Na oleka na TVT na banzonzing te mais so côté mikolo eza na publier yo et où tu as na Facebook les moyens les plus rapides na publier ka chaque jour bato ba ebi page na ngate bo s'abonner na Maswaku TV na Facebook so betika page Maswaku TV omona ba vidéo da oko seko lemi. Mais malgré ça, na lukana pesa leso. Très bien. Na bagag na nga leso ça va vraiment bien. Imaginez toi na kangi femme mariée na jeune moko akosa jeune ango. Siko tanga na obimisa ngo na caméra, du coup et la msamba mo conscience abato. Nga na femme mariée na rolinga mbali musuli banda te. Eza mateya. Bana classe bo ke classe na bi lebo bimi o kangani de bino wana quelque part bo ke van. Mais bobo sani ke bo ti école faut bozonga bandako na filmer bino na ke olakisa ba parents na bino eza ba leçon moko tozo pesa et pas ya bato. Voilà. Merci beaucoup Maswaku en tout cas et moi mikolo belé o to yamba yo na ba émission té ezaki important ba Maswaku mena ça va a répondre ba activité na ba zo tala o té na Facebook no ba ngendo tala et puis ba zo tala na chaîne YouTube no ba ngendo tala Quartier Nabiso, c'est ça le titre. Quartier Nabiso. Quartier Nabiso, ils ont la chaîne YouTube, il y a Maswaku, on a retiré Biso. Ils ont film et critique, ils ont bien, ils ont indiqué. Ce sont des réalités autour de quartier. Au côté quartier moko na fongolango kam ke. Très bien. Au côté quartier moko oyena lupango moko boye makamno nyoso za na ngwe baby. Très bien. Au côté na lupango moko yaki na mwa no bien abapese kindoki. Au côté na lupango moko boye yaki 4 obimi yo moko. Manque à vie de prière au monde au côté de tata lupango ancho akolela yo bana na association ya quartier baleli yo bana eza ba réalité tozo vivre lelo au monde ozaki tamsu na ville wana vie bien moye na quartier mo bo tango koti makamno nyonso ekufi yo kanza tamsu bandoki ya famille oke bandoki ya famille te zaka lopango yo niati mabendeza na quartier na biso tozo lakisa ndenge nini mwana so azwi kindoki
ndenge nini aluka a sacrifier ba parents na ye ndenge nini bakangaka bambongo ya batu ndenge c'est sur le plan spirituel parce que eza ba biloko bato ebele bayeba o discerner te omona ovandi obengisi mwana moko auti libanda ayepa na yo mwana tamusu ya mama leki mais banda ayepa na yo makambo nyonso ye marché te ozo comprendre te musale baby bakope ndenge ezalaki liboso eza susu te ok batindeli yo missionnaire famille na yo mpe ekobimisa mutu moko batie ye pembeni na yo acontrôler vie na yo afin que oyo bandaki kozwa ozwa ngo lisusu te bénédiction nzambe apreparelaki yo bango balekisaka ngo mpo ose retrouver a vie na nga ntango oya ocomprendre makambo na prière trop tard mais pas nzambe tard ezalaka te donc malgré ça mais batant déjà pour ça film wana ezo édifié batosaki première saison ekotaki deuxième saison yango touti okotisa troisième saison mpe ezoya mpo totikaka bato likolo troisième saison ezoya et puis quatrième saison eya donc je crois si Dieu le veut avant décembre l'activité il y a Maswaku production et ezonga nyonso très bien merci et beaucoup pour annonce amuke nanu to confirmer te mais bientôt to confirmer bino pour na tourner ya poto voilà donc babinzela eza ofungama déjà mututu aza na droit omata avion ya kokende poto ya kotambola ndenge alingi place ma pate suki nesika makambo to ebandi donc tozala na biso mutu na mutala na ta na ye Maswaku sinon nous sommes arrivés à la fin il y a moi il y a entretien na biso de ngai to selon moi mukinga ba Maswaku moi kala penza mais sinon Maswaku reste ouvert na chaîne YouTube Union sur par exemple na ba plateforme na yo on a ouvert na chaîne Union sur benga yo non la mutu nyo so benga nga na sa musala puis sko bat ba comprendre un phénomène nga te nga na jouaka papa te ah ça nga jouaka papa te ato benga jeune garçon au travail ato benga papa na travail naza na choix te ke o kaka Maswaku a na identité na e fali paza donc voilà o no so sepela obenga nga abengi ngai musala na ngai yango na lela musala na ngai na vivelaka alors o pa obenga nga ta benga te za problème te mais plus tard nzambe osala biso ngolu biso mpe tozongelaka obenga bato nzambe aza na biso merci beaucoup bambote opesi na nani ouais bambote ebele napesi na mama Olga Maduda na Fabrice Mola ya mama Solganteka FM Clim Fabrice Mola fongoli FM Elek eza na kinkole wana bato nyonso baotonga bapalin oza na posa osomba biloko ezouta poto bainstallation ya poto basinga biloko tout bagroupe ya électronique ocontacte ka ngai so obengi ngai nga na opesa adresse na opesa numéro na nga na suka et napesi mbote ebele na FM donc napesi mbote na Frida FK na profite opesa mbote pa ya mama Kipanvita en direct de Boma mama Sylvie Mukwenye bambote na place ozali yate yoza mbota mutaliaka dollar elala te yate yoza mbota bambote nebele et puis na pesi boss na biso Patrick Baraka mukolo ba Rivoni nyonso na Katanga boss Patrick Baraka bambote nebele belle famille na nga na pesi mama mo nganga maele mama Claire bambote na yo place oza et puis Gelda Munganga yaya ya madame yaya Dorian Munganga bambote na ona bana nyonso et babana na nga mes enfants Bernie Boyekwa et puis Owen Bebasika Owen et puis na pesimbote belé na Berniche en direct de Pointe-Noire Fina et na profito pesa leader amisi bambote na yo Papi Kader J3 Mayala Diem Mbongo ya mama Pauline Mbongo na États-Unis bambote na bino yango na grâce kitantu na pesio bambote belé na Belgique et na pesimbote na Ibarabele bato belé ça fait un temps que bato belé bato bakomaka soka au chestati boye okenda wapi na pesimbote belé na mama visionnaire na biso mama Laurence Boyekwa na pasteur Papi Boyekwa so fali akoma na maîtrise à makambo belé eza parce que naza encadré na basala nzamba minene
et na pasteur Papi Boyoka prophète Jérémie Belita est-ce qu'il y a Koselio bambote belé place aux papa Mathieu bana nyonso ya maswaku production tozo recruter recrutement na biso za tozo recruter ba répétition na biso za na bandal na rond-point Luputa espace la casa des papels tozo répéter wana batu nyonso bali ba contacter biso bobengi na plus 243 89 43 81 514 plus 243 89 43 81 514 biso sogoye encadrement ça et puis spiritualité bonzambe belé. Très bien. Et na PCP motele sous na Parker na chef à répétition na biso Prince Parker na Rodriguez chef Sedibon Soraya et Suprême Banangatu et na PCP na ba réalisateur na biso Chateau Kolo na Gary Diwantesa. Gary Diwantesa et merci beaucoup na yo pour penser na ko benganga parce que ça fait au moins plus de 2 ans. 2 ans tout le monde na salle émission té yango na yo sala et na profiter au pesa mbote na Sandra Bisanga la patrona Sandra Bisanga bambote no place aux Ali et na bosanité bato tout basunga kangata msuna bosani boss JR Ilunga bambote na yo DGI ko trésor na biso DGI ko trésor yende mto sa ba surprise o batu kalate bon mona ra affiche ba ebimi donc DGI ko trésor bambote no place aux Ali na nonga trésor Mertens nonga o tozo sa ne ba projet ya minene. Voilà, merci beaucoup Maswa Koulé, merci na abonnés nyonso et à la voix du peuple et les nos abonnés au boya aux régions de Bisso na grande famille toko ma 400 000 € ça la bien makasi et sinon oui sinon Mikolo pena tozaki na moi marabto musu tono ça mais tozongi pena la ba émission on va vous proposer surtout que tozana na chantier pour na plateau pe asika to monani merci na Daryl merci na Château Kolo to monani prochainement merci bye. Mbote na biso bandeko ngai docteur Pichu Tondele dans un pharmacien en formation, dans une formation à l'université à Kinshasa, la faculté à pharmacie, et puis dans sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi, puis na niveau ya Canada, na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans le ko œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya partie ya banzete na biso ya Congo. Ba kisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique ou ils ont ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis ba kisi o ils ont la CRMTA ils allaient homologuer la ministère de la santé c'est-à-dire ils ont la autorisation il y a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka ba kisi oyo tozo produire na CRMTA et puis ko komama na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons 2 branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche, et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, on peut associer gel douche pour le traitement il y a un bouton et puis pour réparer le poissonaillot. Tout ça on a dit 6 cheveux pour ça les lango huile nango na shampoing nango pour le traitement il y a cheveux abîmés, cheveux haut et baby, cheveux colorés, ils allaient ko botisa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse il y a cheveux blancs. Tout ça pina parfum na biso o to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité nango ils allaient ko kitisa yo stress na kati Yanzoto. La branche médicaments, tous allons na méamycine, sirop comprimé, ou ils allons kiss na biso ya ba mib, ba levure, ils a anti-poison, ils allons traiter ba problème nyonso. Tous allons na kiss na biso diazostimile, ou ils allons traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, autant éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Tous allons na kiss na biso zingenalis, supo na comprimé,
vous allez traiter différentes formes. Il y a hémorroïdes internes et externes. Ils allaient régulariser le cycle. Il y a ma maman. Vous allez na kiss na biso sensiphos. Vous allez kiss il y a malaria présenté sous forme de sirop comprimé. Vous allez na kiss na biso méamycine crème. Vous allez traiter différentes formes. Il y a maladie ou il y a ploposo. Mycose ou c'est la na makolo ya bana mibali. Maladie empêchement palata et pas ya bana. Na maladie musu ya loposo. Vous allez na diazolex. Ils allaient traiter différentes douleurs climatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen. Vous allez pommade tombolingo ya papa na biso tondeli diazolo. Vous allez na médecine crème ndenge na tamaki. Vous allez na allium. Vous allez kiss na biso ya tension. Vous allez traiter hypertension. Vous allez na borex. Vous allez kobomisa système ya papa. Vous allez kokomisa yango mulai pe monene. Vous allez na menga kiss na biso ya makila. Vous allez kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie, quel que soit son type ya anémie. Et puis vous allez na tisane docteur Maxon. Vous allez tisane na biso, vous allez traiter ba myome, ba fibrome, kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya bota. Vous allez faire un diabétique, vous allez kiss na biso ya diabète et puis vous allez na anti-poison na biso. Où ils allaient neutraliser le poison à Kati Yamakila. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité.